Voilà, lelo lundi 4 mai 2020, toye lisusu na kati ya Kuli Media TV kopesa bino episode ya sika ya sextape oyo ya évêque Pascal Mukuna ndenge eza koleka na kati ya Kinshasa et République démocratique du Congo. Boza komona ba episode nyonso toza kotiela bino na Kuli Media TV. Tolakisaki bino ndenge likambo yango ebandaki, ndenge ba video ya sextape ebibaki. Tolakisi bino ba audio ya fille oyo supposé azalaki na ba video wana oyo salaki makambo na pasteur ou évêque Pascal Mukuna. Fille wana ndenge alobaki déroulement ya makambo nyonso ndenge ebandaki et pourquoi ekomaki ndenge pasteur exijaka ye ba makambo nyonso wana avant pesa ye ba papier na ye ya lopango oyo mobali na ye atikaki, mobali azaki prophète na kati ya église. Aseka azalaki tout le temps ko seconder pasteur ou évêque Pascal Mukuna soki azate, mobali akufaki na poison et évêque Pascal Mukuna ye mtatikalaki na ba papier nyonso ya ba bien ya mobali na ye ba document po apesa ye yango nde azalaki ko exiger makambo wana. Toye lisusu kolakisa bino ye moko évêque Pascal Mukuna na interview moko asalaki na confrère na biso Jessica Basele oyo aza ko insister ko poser kaka ba question sur sextape wana po apesa biso ba explication mazaka kaka ko dévier bolandaki interview to tielaki bino na Kuli Media TV. Évêque Pascal Mukuna zo dévier kaka ba question wana ya sextape. A wangani yango te, a confirmer yango te, mais a répondre pe na ba question wana te. Alors lelo to yeli bino lisusu épisode ya sika. Épisode wana ezali entre fille wana la concernée oyo kombo na yeza Mami Mujinga et puis mwana biologique, la fille biologique ya pasteur Mukuna. Avandaka na Afrique du Sud, asalaka pe ba émission na internet oyo babengaka Mireille Kalala Mamou l'International. Mireille Kalala Mamou l'International oyo aza mwana biologique ya pasteur Mukuna a piégé Mami Mujinga. A bengi na téléphone, à se faire passer pour mutu moko kaka ya diaspora, apesi kombo mususu bokolanda na conversation téléphonique na bango. Et puis a piégé na ba question pour abimisa ye les verres du nez. Mami Mujinga na début ya conversation azo wanga na nanu kengai te mutu na lobi ba makambo nyonso ne bimi na réseaux sociaux ba voice nyonso ne ezanga te. Mais tant ba rassurer ye na conversation na ba rassurer ba ebisi biso toza bata diaspora to ko soutenir yo to bien ko peso ba mbongo ne to salaki na Eliane patati patata bokolanda yango. Aye kufungwama alobi a confirmé lisusu ke ba sextape wana video wana eza ya solo ke makambo elekaki yango évêque Pascal Mukuna salaki ye e basalaki ye mpona boye. Alors tokoloba tro te tozotika bino bolanda conversation téléphonique wana entre Mami Mujinga na mwana biologique, la fille biologique du pasteur ou de l'évêque Pascal Mukuna, Mireille Kalala Mamou l'International. Bolanda binomoko. Comment Annie Claire? Nasanya live wapi? Na bi live sali nani na news de star. No nga sali lokote?
Oh, et bon, fille, tu l'as déjà sali live, you m'as publié Pasteur Mukuna. Yo te. Non, c'est pas moi. Oh. Zanga été là, n'est pas ma la terre. Oh. Oui. Et bon, c'est que bah utiliser yo ni ba photo na ona baba nini na alors. Omoni bazo changer ba photo ya bana basi batie o mabe omoni te ke eza ba biloko bazo sala ngana ebi biloko wana te. Oh, mais bon wana moi ce présent mabe pour ba bip sa réputation yo pour moi aussi. Ah, ba woni ba oye biloko ni baningi. Donc si comme makambo nyonso ezobima eza ya solo des alokuta. Na yebi no makambo wana te mère, na yebi makambo wana te. Oh. Oza journaliste? Te nga journaliste te nalanika live to banjola naka ne ba débat ni ndenge zoleka to mende ba publier Pasteur Mukuna ba bi mami sa mta publier mami Chibola et tout nga bi oh po Eliane pe ndenge asalaki alobaki je vais sauver les âmes nga lobi c'est que au vraiment 2020 eza ni mo c'est que nzamba zobimisa basala ya oni so basala ileki na solo te na poisa. Je suis fatigué de makambo na te omoni pour mezani bino boza le roi ba porte étendard mo bato mo le roi nzamba tie bino pour faut sauver les âmes omoni Eliane ana soutien lelo ya diaspora mobima pour anini makambo lobi bato ba comprendre que Moïse Mbi c'est un aventurier et à peine les euros et 5 000 nzela na yo peut faut sauver les âmes olongola bato na perdition ba âme o ba ok na perte ya pama. Yo tant vous détenir vérité parce que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Au monde. Si vous yo tant vous la vérité, bon yo ko bon mangote. Parce que tout le monde a utilisé en 2020 au misala ma benyo se bima. Mais ozo bana ndi bazo finga wana. Ozo ko finga bazo finga. Bana ba finga. Bazo finga ngai pa ba tiamu kuna no? Na bo fait yo suko na bi explique. Au monde biso to a diaspora biso to soutenaka bato yo siko explique neti baproblème opende eza nini ebanda ndenge nini bokomaki ne place wana ndenge nini ye explique nga non mpo biso tokotela yo si faut soutien kosalela ata nini mwa petite organisation mo financière tokotindela yo mpo oyeba ndeni on s'en sortir mais mpona baaudio yo mo olobaki oza na insécurité mais na nkambo oyo olobi eza yo te bato mokuna baofinga c'est normal mpo bango bamona mokuna lokwa nzambe yo olanda benjour na bango te mais yo so oza na vérité yo fo oloba vérité wana après depuis ton mpe nalobi trop soki oza na posa explication loba tosolola ngo na ntongo na explike calmement nalobi trop motu ebeti ngai sikonga problème na nga na ntongo nazalaki na ezosala ngai eza ke denise azopina makambo wana mpe shosho ngai nayebisaki nano moto ata moko te nazalaki nano prete ya kotia na makambo wana na reseau soso te nazalaki nano prete ya tozosolola nano na ndenge moko ya fami mais bango bazwi makambo wana donc ça veut dire c'est vérité image wana eza ya solo eza montage te c'est vérité makambo wana eza vérité mais c'est pas moi qui ai publié ça oh yo na Denise baba ndeko même Denise wana a publié na ye te mais Denise azwi na bato ba publié yango bato ba publié yango bakozala bayibi mokuna wana ye telefone po inde azalaki na baimage wana po aboto atindelanga bato amenasanga abotolanga déjà telefone après akozala bato na ye bazwi yango bien madame na ye na ndako azwi alase ye après ngai na bandolo basoki moma ekoti na kolase mais nazalaki na moma wana te ayaki kobotolanga te bakosaki nga babotolanga telefone to makambo wana ndenge bazokende nango mpe nazoyeba nano te ngai ntango nasalaki baaudio nasala par rapport na ndenge nazomona bato bazofinga bazobana linga nalakisa bato vérité nalinga nalakisa bato vérité likambo wana ndenge bandi mokona wana ye moko ata ndenge azonga na nayebi ke makambo oyo eza ye solo bato na ye bazobenganga chaque fois po tosolola bato na ye bazobengabengabenga ngai meme ntina moto bazobengabengabenga nga sikoyo soki ayebi ke eza montage pourkui azoloba bato na ye bazoya azoloba onga nakendaki mpo bato akashe bapesanga mbongo bapesinga mbo soki bato apepe bapesinga mbo mponga nasambisa ye ozomona ke eza lokuta
yo obanga baintimidation wana te yo ifo loba komoni biso diaspora nde toza boye toyedaka bato ebele neti na baka boye toyedaka bato ebele même si fo koede yo tobimisa mboka na tokobimisa yo mais problème ezali mpona koede mutu yo siko fo fungwama epa na biso neti diaspora ifo yebisa so vérité biso eza boye tosala boye todefendre yo boye soki avocat na opaza faible mpo totindela ata avocat ya droit de l'homme tokosala yango mais ifo toyeba bapiste nini oyo biso tokokende nango problème nde siko ezalaka bongo omoni lelo Eliane azwaka mbongo ezokota na diaspora tozoede tosalela ye na bacompte siko eza mpe ka mpo na bavoice yo olobaki oza na insécurité siko na insécurité wana famille na ngai place famille na ngai baki obata madon na famille na ngai place tozali toza na kati ya insécurité makasi yo na mokuna ngo mpe abobanda na nde antuka bamokuna mosusu mpe azalaki mwasi ya nakoloba nini mokuna azalaki paster mobali na ngai azalaki prophète ozoyoka mais na préféré na explique olobi parce que monoko ekauki ngai mpe na bamenase bato mosusu ozomenase ngai ezosalanga baestoma banini na ntongo calmement peut-être na ntongo nde nakokende oporte plainte na parti sikoyo na ntongo nga na ozala na temps te mpona oke mosala nga sikoyo nde na boye nazwi nde temps favorable fallait tosolola même ntango kozonga non sikoyo nga nasalaka mosala naza médecin nakendaka hôpital na baconfinement oyo peut-être nakoke mosala boye mpona 2 jours c'est un peu ça toprofite ndenge nimero nde eza whatsapp nakoseli ata audio mobimba natindeli yo nasaleli audio ya makambo nyonso to a jusqu'à z natindeli yo parce que makambo nyonso po toyebandeli na suka nasalaki yango natongo ade audio mobimba natindi na ngango mpona koexplike bato ke ngai naza na montage ata moko te naza na bato bapesi nga mbongo te mpona sambwisa mokuna nga nakende oluka badroit ya mobali na nga oyo atikaki akufaki soki eza na poison wana ebimaki kaka na eglize ya mokuna mokuna azwi mobali na nga aza na mwana bana mosusu akotaki liboso na mwasi mosusu mwana mosusu azali kutu nano minere mokuna abima na ye abima na mwana ya mbanda na nga ya solo abima na muji nga apres aye obima susu na nga lisusu donc pardon pour l'amour de Dieu. En tout cas, basala nzambe openza bazodistraire public naza mosala na nzambe te yalia naza mosala na nzambe te koklase na milongo basali na nzambe te naza mosali na nzambe te moto azolala mwasi na bureau place osambelaka bato ebo neti yo ntango yo omonaki ke okomaki na insécurité mpona okenda oluka mwasi na ye te ye azotambusela mwasi wana sanke mwasi asali ekobo ndenge abenga na ye en tout cas siko video wana bosali yango eya video ya jour nini ya mikolo to ya kala eza déjà ba 1 mois et demi eza 1 mois et demi oui ngai ntango nasalaki na kardaki yango na bandoluka na kobanda nango ndini parceke moko naza bandi moko nasamene asanga na monduki mbala ebele moko naza bandi akoya kosalanga mabe na bandoluka nano nakokende nango ndenge nini ozoyoka nakokende nango mbala moko bongo ti ndi omoi nazwaki video wana navandi nano kalmema nazoluka nano nakosala ndenge nini sikoyo boyo soko banda ofilme aremarkaka te natiaka telefone na porte natiaki yango na kati ya sake apres nadembisi yango naseki wana natiaka na coin ya motuka na katikati ya kiti na portail